Bonjour chers internautes, c'est RICI TV au Rosolanda Biso dans Kinshasa, à Londres, et un grand bonjour particulier à maman Christa la patrona au hasard à Londres, à Rosolanda Biso. Et Zangaï, journaliste à votre service, Christa AM. Et les lots dans le cadre de l'émission Cuisine de chez nous. Dans le cadre de l'émission Rosolanda, et nous voulons que maman Coco a aussi la biso. Mais tu évites la bino. Ensemble, tout ce qu'on découvre, Tokéi. Bonjour maman. Bonjour. Oui maman, pour tout le monde, des pistes déjà dans le plateau, tomates, biloko, nambika, tu évites. Ozosa. Tu évites. Ozosa la nini pour na biso. Ebisa biso non. Oh non, biloko, yo mo présenter biso pour la nation RICI TV ba yeba vraiment exact mais za nini. Ndenge komona awa oyo ezali mbika mais na monoko na mboka biso benga kango yongo kuyongo elenko mbana ni poussière ya mbika. Bon awa bokomona tomate atungulu ba épices ezali awa potango tokotuta yango tosengeli kotuta na biloko oyo na mungwa pardon mungwa ekomite totuta mungwa na yango nyonso. Tango tokosisa kotuta tozwi poussière ya yongo oyo to mbika totuti na yango sika moko totima futa totima ya moto après sima nde tobandi kotia yango na bambisi na kati tokangi totina moto yango tango ebelaka nde baloka nini mbese. Mama Coco lobi na munoko mboka na biso mais toyebi te munoko mboka ngo eza nini boza banani eza spécialité ya ekolo nini précisément. Nalobi na monoko na mboka na biso tozali bambaka bato ya gemina na bukoko na biso balambaka mbika oyo mbese elingi koloba soki libala ezali bakolamba mbese bakolamba mbembe ezali nalakisa bino mbembe yango oyo na monoko na biso mboka benga kango ndaba. Bon awa na bato bandundu babenga kango nkodia ezali mbese na ndaba. Soki mwasi mwana na yo bali bokoki kolamba biloko nyonso kasi soki mbembe ezali te mbese ezali te bakola mo olo yale binao elekwa biloko ya bakoko na biso ezali te. Mais soki elambami ezali esengo bakosepela bakolia bakobina yango na lelo tozali kolamba ngo mpona bangbaka nyonso bana kisasa bayeba te bokoko na biso tobosani yango te babosana yango te pamba te ezali loko bakoko na biso batika ezali biloko oyo nzambe atika mpona biso bangbaka toliaka bandembe na mbese mosusu mpe koba nde toliaka yango me mbese baliaka yango mingi na fufu yango awa ezali te fufu yango ezali mpona biso abengaka yango fuku nekwa fufu masangu batina mai après 2 jours babimisi batuti bakalingi yango ntango bakolamba eza na mwa ngai nde babengaka yango fuku yango nde balambaka yango me lokola sikoyo tozali awa na Kinshasa tokolamba ngo na fufu tokolamba yango ezali semo na fufu penza ya manioko nde tokolamba bokomona ndenge ekozala. Mais mama yebisa biso ndeti bolobi ke bozana mbembe na mbika. Est-ce que biloko ya mboka na bino ezaka mbembe na mbika to tengela biso na biloko ya mboka na bino penda o bosala na ba cérémonie mpona bokoko. Na mboka na biso ezana biloko belele eleko mbembe mbika to taba to koba nyonso basalaka nango mais loko penza ezali na tina penza ke libala wana ke malamu ezali mbese na mbembe. Mais namoni na dongo pe ezali na bite yango osala ngo ndenge nini dongo oyo na monoko na biso tobengaka ngo ngali tango tokotokisa mbembe esili na kalingi dongo
na kalingi nene mbembe na tina ngo senga mo kapre na timwa nguba epesa ngo mwa ugu ekozala kitoko mingi yango biloko bukoko na biso tokoko bosa na ngote mususu ezalaka kombo na ngo ngwito yiki ezalite soki ezalaka benalakisi bino ka dongo dongo ya mbuma nzete ngo ezalaka ya zamba o musu abengaka nani yiki ezali pe nzete me awa ezate ya wana tokamati dongo dongo pona kolamba nango mbembe soki ezalaka benalakisa kibino yango ezalite moni yango te me na tokoyebisa bandeko na biso boyo bayebi esika ngwi ezali to bolobolo. Oui, chers internautes ya Récit TV, bozoyoka deja nde mama zo détailler biso biloko ya mboka na bango bangbaka nde balobaka eza nde likambo awa. Mais sikoyo mama koko yebisa biso lisusu est-ce que biloko ezalaka kaka mpona libala to eza mpe na cérémonie mosusu bokolamba mpe biloko lisusu? Ezali kaka mpona libala te. Cérémonie nyonso kwa ezala fete toloka na suka ya mbula ya babona ne kolamba pona kolia una kati ya libota so bosepeli bolambi yango bato bale ezali kaka pona libala te mezali na esika to esengweza na libota pona bokuta na bolambi yango bole uyo moko mama na kati ya ndaku soko ni kombalo kwa bana na biso mingi babota mina na mboka mundele bayebi yango te biso to kolamba yango po bana na biso bayeba te biloko oyo ezali pona bukoko na biso bangaka ya mwana tolamba kango ngai ndenge ko mwana ngai awa biso tokoli na mboka mundele tata na biso azala komema biso na konji na mboka tango tokende ko mwana biloko wana ya mwana pe to yebi ndenge kolamba ngo ndenge pe ko sala pona ko sepelisa bana na biso babotami awa bayeba te bangaka na bukoko na bango baliaka mingi mbika na mbembe to koba to taba to bambisi nyoso kaka yango wana mbembe ndezali penza eloko ya fond na biso bamba alima de base. Oui, chers internautes ya Récit TV bino moko bolandi ndenge mama zo détailler biso biloko ya mboka na bango bangbaka. Mais siko fo poto e bango tina suka ensemble ngala bino toko découvrir nde nini betape nini mama koko azo saila biso biloko wana ya bangwaka na si o bangwaka bozo mona déjà biloko mboka bangbaka pende solo ba se retrouver que oyo nde biloko na biso mais ensemble ngana bino tozolanda to découvrir betape ti to ke komeke lubu na biso la ekoma na suka Yenda kotakacha sana abu aganye leja kwa mbona baba yako mama dogo tela mama aso banga dumanya kusasa tese Oui, chers internautes ya Récit TV ndenge tolobaki tozo découvrir kaka esiko tomoni bazo tuta eza épices totuna nanu mama eza ndenge nini tomoni bozo tuta épices na liboka siko bosa ndenge nini etapo ndenge tozo tuta mpona kosangisa na mbika bakoko bala kosala na ya boye te lokola na mboka mondele senge tosala boye mpo bayeba ngo malamu na mboka na biso bakoko bala kotuta mbika ya pamba bakotia nyama bakangi batina moto mais awa senge totia mwa matungulu pilipili mungwa bongo na bongo tango tokotia mbika wana tobandi kotuta nsima nde totimbisi tokangi totina moto po ebongo. Mais maman, tout le monde est si on peut nous les autres cas, tu évites aux autres épices en la moto pour na tu es indemné expliquer non penza ba internet na biso ba yeba is indemné. Mai wane kotoka oyo mone kotoka. Yango nde to kamatambika awa to kotia tozozwa penda mona mai ya moto to kotia to kofina malembe tio komona mafuta penza kobima. Tangu mafuta ebimi to bimisimbika totisi kona sani to bandiko nika totiba mbisi na kati to kangili boke to zongisa ngo na moto po ebanda kubela malamu. Oui, chers internautes, biso na bino tozo découvrir betape nyonso ndenge mama azo expliquer biso ke bakotuta awa esili bazimbika batie apo bazwi mama ibatie sangani batuti ensuite ebimisi huile nde tokoyeba prochaine étape ngana bino tozo continuer kaka ko découvrir to tuti bepish toti sikoyo nani mbika
atokotia mbika kosuka boete tokotia ndamu tito banda kotia mai ya moto wana tina boye komona ndenge mbika ekokoma yango wana bomona ndenge to bandi kosala yango otuti azali kotuta. Oui, balandi na biso mingi olobeza te bino moko bozomona en tout cas ba image ezoloba nyonso totia ma commentaire mingi toyoka mama ndenge moko azo expliquer elubu yango ndenge ezokende tozo continuer ka ko découvrir ngana bino basala kambika yango mamu yaka pado mama nanga ya kochila nga makala to cha deuxième moto ofikana komona ezali mai ya baepisi oyo tolongolaki yango oyo tozongisi kokanisa mai ya moto te mais ezali mai ya baepisi oyo tolongolaki liboso mpo tozongisa ekokana malamu. Bandi kotia mai ya moto mpo ekota malembe tina boye mbika ekosalema yango wana toti mai ya moto kobalisa mungwa tokobalisa manani malembe tibo komona ndenge ekozala siko mai ya moto na mbika est-ce que otia mpona nini yebisa biso na toyeba ndenge nazotia mai na mbika mpo ebimisa mafuta po mbika pe elemba malamu mungwa pe ekota na kati ya mbika wana bongo mafuta ibima avana zongisa ngo na moto tango na kokanga babulubulu pona tia na moto singeli mungu ekota mafuta ekota mbika pe elemba malamu. Est-ce qu'il faut kaka otia mai ya moto po mafuta ebima soko nati mafuta ya moto te mafuta ekobima te moi ndenge banikaka nguba na banikaka ti ebimi pete bakangi na chasse bakoteka ndenge mpe so batiaka pe mungwa batiaka pe mwa mai po nguba ebela malamu ndenge mpe tokosala mbika tokotia mai na mungwa po ebela malamu po ntango bato bakolia na kati bakoka mungu ezali bakoka pilipili ezali bakoka mwasolo ya goût ya ba ingrédient na kati za mai nde ozotia boye koleka te comme ça mai te yebisa so quantité ya mai nde nini okotia mpona biloko quantité ya mai ezali kaka moke na kotia ekobeba te ndenge naosala komona ekobeba te mpe kaka moke mpe bokomona ndenge ekosala mwana kotia kaka ya moke nakotiango na mezili oyo babotolo yango te oui, cher internaute, ngana bino tozolanda ndenge mama Maria yebisi biso ke azotia mai ya moto na kati ya mbika nde bazotuna mokie po ebimisa huile na nsima toleka na etape mosusu ngana bino tokokontinue kaka kodécouvrir yango etape yango ya mbika yango toyeba ngo ndenge ekozala susu mbisi na kati eske mbisi yango ekopanzana te ekomonana vraimen nde ozotuta yango lisusu boye ekopanzana te mbisi wana ekomonana mpe ekozala kitoko mingi ndenge kotia mbisi na kati po eloko nyonso ezalaka na goût na biloko nango yango tokotia mbisi na kati ntango tokokanga totokisi lero kende kofunga komona mbisi na kati ekopusana pe oya kushere ekozala bien ezalaki te kolonga na pona emisuni nyonso merci. Ici TV ndenge tozolanda awa tomoni déjà mbike komi on dirait na suka ya kotuta mais maman Marie a expliqué biso no tokomi na étape nini maman Marie yebisa biso sikoyo tomoni mbike se tondi liboka boye eza ndeni yebisa biso prochaine étape eza nini étape ya sikoyo tolingi kokanga yango bulbul po totia na moto moni moto mai ezotoka sikoyo tofina kotuta esili tolingi sikoyo kokanga maboke totia na moto sikoyo boyebi nini kebeli ona ndenge yo moko ozomona ke esili kobela esili kolemba nene beli te kototina moto tembe moni ke eselembi moto so albino ke ezali mbika okondima tokanisa ezali biloko mosusu
mbika yango wana kotikaliso ngi bokomona ndenge tokokanga ngo babulbul moto lokola ezali kopela bakotika nzungu bofini kopolele pota moto kokanga tokotia na moto ezotoka mona ndenge balobi bokomona ndenge kobela. Oui, balandi ya Réussite TV tozoyoka nde mama azo expliquer biso ake bazotia na plateau déjà babanda kolinga yango mais ngana bino tokokontinue kaka kodécouvrir yango toyeba ndenge bakolinga yango tolandela yango nyonso bangwaka botala pena baplan ngo yango yo ya mboka biso so tokoma kaka bangwaka tokomi bangwaka tozotala Ngbese yango nde likambo tolanda mama ndenge azolakisa biso elubwango ndenge ekendaka ti tokomeka ngo na sani tozolanda nga na bino awa. Mama kolonga la Marie azokanga mbisi siko Ngbese na biso po akende kaka kotia na moto po tomonaki ketanga azali kotuta pe na mbisi lisusu na kati ya mbika sikoyo ekomi etape po bazosala boule po ekota na kati ya moto tozomona mbisi mosusu etikala quelque part azobakisa na kati ya boule wana donc c'était peu ça ilamba mapeza ndenge wana otuti na mbisi ntango bozokanga boule alevoti ozobakisa su mbisi mosusu na kati donc eza pena misuni na kati ya mbika. Ah bon? Bangbaka botala onyale mbaka mais olo yale dege oh wana lobini anglais doni no kamba lobana tala bangono tala pena awlo tala pena no bambaka ngo mbaka no teki sasage mais le dege mais olo yale Ngbese mokama nene kama nite mega Ngbese te make mi boge nezila ni nezila boyoki nezila bangbaka kingbaka ngo nde likambo awa munoko yango pasi mais tozolanda mama Marie nde azoexplike bino antuka bangbaka nde baoyoka ngo biso antuka mato ekufa mais biso na bino tolanda kaka oyo eza na munoko ekoki na biso mais wana antuka eza mpona bino bangwaka bino nde boyoka oyo mama alobi na biso. mais olo yale mege le dege mais olo yale nezila mais bembaka nde migate ele mosala soda ba mi azi soda na kosala soda na fe mi bazi bo soda na wuli mi fe mi bana do beno make mi de me olo yale ge mi ambaka bogoro liba mi akoreko na lina mi ayeleso mi abenga kango mi abengaka leda mi bogoro bozomona mi abebo tuzwa nesila me ake mi dege bonde bazokanga bulu wana batikaki ndambo ya poussière musu quelque part tango bazosala bozo remarquer que basali bazui etenya mbisi musu babakisi bazui lisusu loboko basimbi ndambo ya poussière babambi nango ka ndenge système kaka ya mboka kwa. Mais bozo tia poussière ngo pona nini comme ça on se moube souté et tika ko moube souté po epanzana te to computer al tupo tika ka boka ndenge wana ndenge boko salamela ndenge bayebisa ngo ke po ebisala pezaka ko ba bengi Ngbese batika mo poussière mo quelque part bozo compléter nango zo bamba mbika wana tango ekota na moto itika lika bon bana kin bana Londres mama Krista na Londres siko za tala biloko yango ya bokoko yango mama azo sala azo expliquer ba détail nyoso na munoko yango sozo yoka ngo ntuka yo moka ndo ebinengo ko interpréter po biso ntuka to yoka te tozolanda kaka ndenge mama Marie azolobela biso yango papa baza na poto baza ba jeune garçon ba kokota na famille ya bangbaka bakozala décider na repas oyo eza repas ya bokoko donc mobali nyonso akobala mbaka plus précisément na famille ya mama Kolongala na mama leki na biso aza pembeni ya mama Ali Gamba okolia ba plat o nano mona te po baza ba spécialiste ya repas o ya Ngbese bozwa bango kande ba osala pe baza na ba jolie fille awa bozape te donc so bomoni boyaka deya kokotaka bokomisaka liste konzungu oyo
ya masengi te tenezo iye nyodoguli yo motemozo iye mbongo nyamongo motemozo olonae mbongo nyamongo ge motemozo iye nyodoguli ngolongo motemozo palanao awide wina tenezo iye awide wina tenezo awiko tenezo awi gauko ne tenezo nae awi goluda ne tenezo iye nzembo limelo ne tenezo mama na biso toyoki pozo ya baba yebisa biso po biso en tout cas tozoyoka te yebisa biso nzembo yango elingi oloba nini nani nzembo ezoloba boya bandeko boya kolia biloko na moto mosusu ezaka elengi te kasi kolia biloko oyo euti na bokoko na liboto eleki elengi donc nyongo dogere wi netenezo tango liaka biloko na bato mosusu yaka kotala oyo ya yomo na moto mosusu yaka kotala ndenge bondeko ya solo ezali oliaka biloko no na moto mosusu yaka kotala ndenge biloko ya bondeko ezali yango wana nyongo dogere yo okolia na moto mosusu mendeko na yo penza ozosala na yete oyo yo moko ezali balandi na biso ya Récit TV en tout cas boyoki déjà ndenge mama mahazoloba tozonga mingi na oya biso ya bokoko kaka te kimundele mais mingi toyeba pe bokoko na biso ezaka boye ezaka boye mais mama boyebisa biso nano tozomona nazomona ondeti mikie est ce que oyo paso mutalia kotonda ngo mpenza mama chérie yo moko kotala okomona wakana miso na yo ekomona ngo moke mais tango okokolia misato te nde okoyeba ndenge nini okokolia pe kotonda tango mosusu okolia kaka mbuma moko okokolia misato te eza nene mobeso ekovimba mpenza ekoya monene pe okokama obi kaka yango wana ezalaka boye komi boye donc eza ndeti eza na levi na kati ya novimba le kolia alima moko ete bientôt na libumu oya levire eza kaka mbika po levi omute evimbisaka pati levire ebamidele oyo ya biso ya levire te ya biso ezali nani nguba yango moko ndenge evimbaka omoni ndenge tobandaki mpe ndenge ekomi toti levire te eloko mosusu te kaka bagradende ekoti me komona yango ndenge ekoya bamindele batiaki oyo ya bango mpo na bango me biso tokotia eloko moko te mpo ezali ya biso yo landaka en tout cas balandi ya Récit TV fozala pembeni po oyoka na ntunga nanu onga na oyoka en tout cas bosuka kuna te boyaka yamo awa bobeti tu bobi mama sala biso boye neti mama en tout cas na monya spécialiste nango internaute ozomona ke tokomi étape ya kotia ba boulette yango na moto ozomona mama ndenge azolingisa na mayo ese toki nde bazolingisa ba boulette bandika oyo basala foka kotia na mai etoka poso oyo batie na mai etoka te na mai ya malili epanzanaka mpe gu esilaka yango totiaka na mai ya moto mai etoka kopanza nango sikoyo eza te mpo botiaki bapusiere wana yango wana ekangi yango to ndenge te bapusiere wana ekangi yango te kaka ndenge totutaki na bepisi banini ntina niveau akolongisa mafuta nde yango esali ke epanzala te sikoyo ndenge otie boye etoka pendant combien de temps nde totie boye sikoyo toza 17h ti ba 22h po ntina kati ebela bien moto mpenza ekota ntina kati esila mobesu nsima nde tokóma na etape mosusu tozokontinue kolanda baetape on tomoni mama atie baboulette oyo balingaki déjà atiango na mai oyo ese etokaki atie na kati abi fo atiango na mai ese etoka mpo epanzana te tozolanda nga na bino prochaine étape oui bafani ya Récit TV nga na bino toti kolanda ndenge bamama balingi mbika basali baboulette mpe bauti kotiango déjà na kati ya nzungu na mai ya moto sikoyo fo etoka ti mai wana ekosila mpo mbika ebela ti na kati ana bino tokolanda prochaine étape en attendant mbika etoka ti ekobela tozolanda na bino kaka ntango ebandi kotoka ifo emata
likolo. Po toyeba ke mbika na biso esalami bien fait. Pembe bon point. Ezaka pembe bon. Mbika ezala pembe. Sikoyo bela kana ebeli. Moi jaune wana po mafuta ba mélange ya bani. Siko ndenge mati bo likolo nde lakisi ke mbika na biso esalami malamu. Siko na pembe. Sele matite seke salami. Soke matite seke salami bien te sala nini. Wana bo boire ngo bo sali mususu. Ten baboka te koleka bolia bon avancer beaucoup sibiso wana to ebite atejo neti bwe tozana esengo ko to réussir ndenge mati